Ko réagir na ngai. Soki kulutu bubu yondela azwaki yango na ndenge ya mabe to pe na ndenge ya fo alimbisa ngai. Alimbisa parce que azaka yaya na biso ya bubu la. Ya Denis Lesi aza parmi bato bayokisi ba serviteur de Dieu ya Congo Sony. Te azape mukolo na yo, ape mukolo na yo. Tokate mission Ken. Ah moi respect feza la qualité. Non. Ken. Tokate na biso Ken, émission. ngana osimo na nzoto na konti ya Denis Lesi. Non, mate ke yozo manke Denis Lesi ngana zawana. Non. Eloko ngana koyebisa yaya boye kulutu bubu ilondela bilambe katanaki. Bilambe katani. Nzoto eza na pasi. Maboko nazoyoka pasi. Lokolo ezovimba ngai. Eza na shoki. Papa ndenge nazabo nzoto pasi. Naza ngai te ndeko na yo. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotindaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga, santé, c'est gagné. Maintenant, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Merci beaucoup Fally Poupa du Cap La Merveille. Merci. Ko présenter nga na miso ya batu na public. Ken esalenga kitoko moko Ken kozwanga zoba te ozaleki nanga musika. Non, question nanga répondre. Te kozwanga zoba te ozaleki nanga musika. Maloba mabe na koloba pona ni mutu azokengela ngai. Bible o makamu nyonso zoloba fo. Makamu nyonso na lobi papa, soko lobi pe sauter Bible ata mutakala. Kana minute on nazo sauter. Zela na sauter. Zela na sauter. Zela na sauter Bible mutakala. Zela. Pardon. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko. Belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendoko somba bakiti to nini te. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Tangu na komi na concert eloke bangisa eloko liboso na kuti bambwa. OK. Tala mbwa moko mutu munene. Mbwa na changu toko lambe na tomate ko kamwa. Oh. Eh, vrai musuni a défaqué. Vrai musuni munini. Sa ko lia mbwa. Sutunga na sepela ko lia mbwa kote lo lemo mbwa na kote ba nini mbwa. Bambwa mibali.
Personne m'a conduit, au monde est bien. Ailleurs, il y a ça. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Je pense que bozo benganga ebele, bozo tinda ba vidéo ebele parce que actualité ezali lité ya kanda to mona ki biso moko ba image ndenge ba memaki likolo ba bwaka kié. Question ezali kaka ya kotuna est-ce que makambango eza bien ou bien ezalaki mabe? Il faut toyeba eloko nini esalaki lité ya kanda bandeko na biso ya likonzi protège bazwaye babwakaye na ba niveau oh babwakelaki ndeko na biso lité ya kanda parce que bato ebele baoki souci balobi lité ya kanda akokai pe kobukana akokai pe kokufa sur place parce que tomona pe baliwa bongo trop na mboka na biso mais nga naza wana te mpo na kokondane likonzi protège mpo nayebi basali musala na bango il faut nazwa raison nini oyo esali lité ya kanda babwakaye bongo. Alors ndeko lité ya kanda bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonne santé nanu premièrement. Oui, santé moi bien Angola Nzambe. Mais naza na problème ya santé. Na moment oyo santé penza nanu penza ekomi penza bien te. OK. Mais na force à moi na mobali nde balobaka ete mokilo tozo vivre na système à taux du jour. OK. Soko bimite otambolite okozwelo ka kolia te. OK. Lokolo evimba ki penza. Pe ezo sala moko evimbi moko ekiti. Na ebité soki na koko lakisa non kokio lakisa parce que tozo besoin pièce sur pièce pièce contre pièce to ba lokolo ezo vimba ngai choix ezati moko zomona. OK. Lokolo ezo vimba toujours par rapport ya circonstance mais makambo eza pona banyama te. OK. Mokili tango yé déjà na mokilo ça na pema na bomoi. C'est normal okutana na makambo okutana pe na ba problème. OK. C'est-à-dire soki olingi okutana ba problème te na mokili kufa na yo. OK. To longola pema na vie na yo. Du fait que ça na pema okutana na makambo.
D'abord on appelle sur merci pour la invitation. Nengo sepeli suko yambanga lelo na plateau na yo ya fimbo na fimbu. OK. Ya pitopale nengo yambanga biso à tout moment. Merci na tous les amis de pasteur lité akanda bisika bizwami bino parce que na mokili oyo ken pia na toza bato oyo totongi pe kombo na lolenge ya musala na biso. Eza na mabote ebele azalaki na maladi ya talinga seki ya sepeli. Ezalaki na mabote ebele baswana ki na pati na ndaku na ye na mwasi na mobali na bana boyoka nyezate mais batalinga baseki basepeli. C'est-à-dire biso na sena moi oyo ken pia na tozalo kwa batama boma. OK. Ozomona nga lokwa na zana ndeko te mais tutanga ka na mutuka na kuya minita kotanga bandeko babimaka te babimi. OK. Vraiment nzambe tata apambola batu nyonso o baza ko assister ngai na consolation. O bazo consoler nga na ba message na bango, o bazo consoler nga na ba appel na bango, monde entier ba bengi ngai parce que naza na tout le monde entier naza na les amis de pasteur lité akanda et puis naza pe renommé tant que numéro 1 pasteur Warion. OK. Il y a ba Warion nyo, ça dit tous les Warion, tous les fan club il a fallu pour ba benga bango ba Warion. Po batebele ba yebaka te ba Warion baza banani. OK. Po ba Warion pe kotati na vie politique. OK. Gouvernement ya ba Warion. Premier ministre ça la gouvernement ba Warion. Premier ministre ça la gouvernement ba Warion. OK. C'est-à-dire biso nde tozaba tokoko porter même premier ministre plainte ngai. OK. Naza na pouvoir wana. Na ko porter plainte na bise papa. Ba Warion ba ke ko kota kuna na gouvernement na yo ndenge nini. Biso nde toza ba kolo ba Warion biso ba tuto bandi yango ngana za pasteur ya ba Warion nyonso ya monde atier ya mokili mobimba ezala oza mwana fali ezala oza ndeko fali ezala oza mwana tata mwasi mana mama leki di fait ka o sepelaka na musique o fali pour pas di cap la merveille malabiyo chabetaka yebaka ngala comme déjà papa na yo. OK, l'été akanda tozalaki na dimanche parce que concert ezalaki dimanche tozalaki dimanche na église ya prophète Emmanuel Dodi na pesi ba mbote mosala nzambe. OK, au place tokutana kitongo tokoti vraiment prière ti prière esili obengaki ngai osenganga conseil moko avant okende parce que lobaki okende boete sans otunanga otuninga weekend est-ce que nako okende concert afali ozola que tunanga question na oui effectivement na tunaki. OK, na yebisa ko kutuna bino ba concert populaire boye ndengo utino église okokende no makambo na yo mususu parce que ba concert luka okende ata o fallait obeta na rotana na se to solaki ozwinzela ozokende boye ba mbutalika super abengi o lisusu yona ndeko mbuta bosola kini bon ngana ndeko mbuta likasu tant tobimi église. OK, parce que faut la sincère parce que tobimaki église oui toko c'est la nzambe pena makambo te landa kasite ken piano tuni muninga question tika pe muninga loba ndeko na ngai nanga tikeli olike kanda ba commentaire boye est-ce que nga chope na ma à l'aise non comprendre te vina ngi komo ke na okufa na kenda mal à l'aise na kenda ba tomboli ba boaki na sala bo zelanga ne na expliquer yo. OK. Na kei na keko solo na mbuta mopanzi ya liboso nzamba pambola prophète Emmanuel Dodi na musala kitoko azo sala peut-être que nazalaki protéger tant mususu na nzela lo sambo a papa wana. OK. Po yo moko monaki pavana bima na kendaki na pesi ye salami atie loboko abondeli pona ngai to néglige ka basala nzambe te surtout prophète Emmanuel Dodi aza mutu akosimba makasi tango prière esili ken moment que tozo vanda na bino ensemble jamais nga nako sala likam na sentiment na ngai sans ko yebisa biso sans que na yebisa bino ko tuna pe conseil yango na lobo bandai na nanga na tuna ki yo. OK. Réponse yo pesa ki ngai ezaki mabete ezaki pe bien parce que yokela ki ngai pe na yokela ki yo na ke na tuni mbuta mbuta nga na ningi na kende ko assister fali tant que numéro 1 ya ba Warion na kende concert mbuta ebisinga effectivement eza pe idée malamu soki okomi yo kutunela mbana oyo bako respecter yo bako tia na valeur na yo aspiraka pa matalikolo ya poder landa te. Omoni tango yo expliquer un concert en plein air eza en plein air te eza concert ko batu ba futi mbongo
ba recadrer ngo bien. Et ça place un peu populaire. Et ça place moko et permettre que mutu nyonso. OK. Et poni mutu te et permettre que mutu nyonso aya kota. OK. Ngana za premièrement foye bango ken piana ngaza mwana changu. Ne grandi na changu. OK. Masina kingasani njili kimbanteke mutu nyonso ayebinga même mikondo. Et puis kobosa na te. Na vie actuelle nenge mwana mobala kolaka ngana beti bale. Ozo comprendre na sali karateka full contact jijuju na sali o senti que soki oye na makofi okutana na degré makofi mbanga pe kwa yo okamwe. Na kote landa te si ba doter makambo no zo ko sabiso kalo so betami te papa. Landa te so betami papa tika makambo ana ke na sala sport. Zoli solo ana bwaka na yo so betami ba beti mokil mombe moni ba sentir oloba ke kuei donc na reconnaissant ba kebele ba beti ngai. Mais si ko yo ena non to meki ngode. Donc to meki parce que ena ndeke no koyeba fox na ngai tuna chura mboma le mbatable ko yebisa. Okay. Maître Mabende ba charge tout na ko yebisa yo. Bientôt nazo bunda combat moko munene ya championnat du monde. Bientôt. Nazo kende Pologne nzambe. Nazo kende Pologne nazo kende bunda championnat. Parce que Tyson penata nenga ba likozi bazalaki na nga beta pena moko bolali bakawa. Tyson pena ba likonzi ne bazali na ba o ba tombolo ba so 4 so 5. Ken tolo ba bilo. So ki Tyson da lalisi bango pena KO histoire peut changer. Tyson da utaka wapi? Ata edingwa ngala sabango tukao. Ken eso yebi fox na ngai. Ken biso to koti ba concert ya ba plein air na série ya JB na Wera. OK. Tangu yo ningo bangisa nga concert en plein air na mona kinga bia ba Ken bana bandal ba yuma. Ba ngoto bobo. Landa te ndeko na ngai. Nasoka solo toza bana mboka ozala ba argument parce que lelo na kangyo na mutembu ba senti boyela biso ki mettre mikumi saka zela na loba toza na biso bana mboka mais ba commune pe par rapport à avion nga na mené ya ba désordre ki kuluna ken hotel matin ozolanda na landa na bet na kenne ba concert en plein air ndenge na ndenge ya bitabe marche à liberté na ba terrain Swambanza, na ba terrain Saint-Paul, ba terrain Sademi, ba terrain ya Sainte-Thérèse. OK. Na côté tous les concerts en plein air, na zona maîtrise ya kozala en plein air na miswa bato. Na yebi. Tant na sololi na mbuta likasu, ayebi sing habilité ya. J'ai confiance. Kende concert. Na lobi ya nzambe se sili to kende pe ya mokili. OK. Na komi na concert. Tant na komi na concert eloko bangisa ngelo ka liboso na kuti ba mbwa. OK. Tala mbwa moko mutu munene. Parce que sécurité zala makasi. Nzamba pambola sécurité wana. Policier plein. Ba yebi ko kangela bikapu la merveille. Pena plein. Au santé pena que concert moko bien organisé pena makasi surtout côté sécurité na. Côté sécurité. Premièrement il faut to kumisana no sécurité ozalaki en place. Sécurité zalaki en place. OK. Na féliciter sécurité. Et sali musala. Bandeko na biso alikonzi na bandeko la police. Na bandeko la police. Basali pena sécurité bien. Basali musala ya sécurité mais faut basala ka musala na ndenga poto. Na ndenga poto ezala bongo na bambwati. Tomoni colonel Mupepe asangani na likonzi parce que n'importe même concert a fallu ezalaki bongo sécurité ezalaki bongo pour combattre telemaki. Soki combattre telemaki te ngaki ezala bongo te. Yango na lobi e ana sécurité moko esalaki na concert a fallu ezala neti ba likonzi na la police basangani na bambwa. Na bambwa. Kasi ndenge leki ndenge mbwa moko mutu munene nga lobi mbo na changu to kolambe na tomate ko kamwa. Vrai musuni a défaté. Vrai musuni munini. Musuni. Ya défaté. Nabi bon, bambila baza awa, moyena barata mbwa moko. Exacte, mozala ina posa nango déjà. Posa ko lia mbwa. Sutunga na sepela ko lia mbwa kota lo lemo mbwa na kota ba nini mbwa. Bambwa mibali. Tika ya. Soko lie parti wana okufa lisuste. On sepela ko lia bambu mambwa. Bambu. Na sina liango ya makako ezalaka bien. Ya makako sina liango. Na lia pe ya mukomboso ba parti na pena ezalaka bien.
bien pour na mibali. Yangula mobile pèse bien. Tokos. Tokos à danger. Landa to ça la théâtre wa teken. Kasi babiloko yozo préféré ya mbwa. Landa. Ah, c'est Apolli Lumumba RDC Monde nanga. C'est Apolli na ngwa zolo bande. C'est Apolli Lumumba zana ba vieux Luzon bata ba Hollande. Ba vieux Luzon bata. Ah solo la terre ya Luzon bata. Ah solo la. OK. Ya Luzon fo solo la. Côté sécurité. Côté sécurité vanda ki tellement kitoko. Ken piana ngai naza pasteur lité ya kanda. OK. Frappe na le frappe na retour. Bolumbu na nkolo, c'est-à-dire mutakala na nkolo. C'est-à-dire papa soki na lobi na bunda mutakala ko sepela. Okoloba mobali azo bunda o Tyson. Kochanga na ba edingwete. Poni makamba bunda. Poni makamba bunda nozo zapeli sola ngote. Te nazo zapete po na zape muta bitumba. Esa langa siko soni ya kozolo boga muta bitumba. So ina zong sika la video na moko esa langa de aso. Te bozong sa video. Ba cho bete alo ba soki moni place na bunda. Si to mona ki yango déjà ne ba beti ote. Ken. Omoni ngane na zaboy. Lelo bato ebele bazo sala sécurité. Baza na problème à choix. OK. Ezaka ka soki mutu alie fufu elala. Pongi esali aye munene akomi nani? Sécurité. Soki mutu ameli potopoto ngai aye munene na ba pongi. Sécurité. Contrôle les athées. OK. Soki kaka ba moni ba biloko abongo aye munene na ba fufu eteba ba commissaire sécurité. Biso to sala ba sécurité ya nkuma. Ba taliono na papier na biki ba moni oui ça va. Ba tiosko komba. OK. Ba ocho komba par rapport ya sport yo salaka. OK. Parce que tango ba ocho bongo ba ebike mabe koko ya. Omone mabe yaki. OK. Ba toki baseni, ba boaki ngai. Ozo comprendre? Ken piana na pesi merci ya trop na fali pour handicap la merveille. OK. Marabioche depuis Pédéwor. Batu bazalaki ebele na concert. Batu anenge na ndenge ba yaki. Ba journaliste ba yaki. Mais problème ina concert zaki problème ya considération. Ngai naza considéré tant que pasteur numéro 1 ya ba warion. Na pesa trouble hein. Pona bimisa sko biloko na nango besoin go bimisa. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bebe surtout na église. Na ko bete bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. Landa ken piano. Na landa. Ba question na ezali na landa na ba question na. Ken considération. Tangu na koti kokota na ngaka na koti na lupangu wana esika ba mbwa bazalaki esika ba soda bazalaki esika sécurité likunzi bazalaki bango nyoso pa basutuki akomya wa ndenge nini tangu na komi on a koti na fiki tangu na koti na fiki. OK. Ozolanda par rapport ya considération oyo 52 balondo apesaka ngai oyo jinu eliaki apesaka ngai bango moko batali balobi te niveau ya mutu oyo eza niveau akozala na sete fazala likolo kaka ndenge mbuta alobaki omo bilo mususu mbuta wanga nioti te kote mususu na opesa mbuta raison abomisi ngai kote mususu na opesa ye pe raison ke achaki nga pe na valeur kwa pusaki nga sa nini kende yo boyi alobi kende tangu na komi balobi te mosala nzambe yo na sete yo za numéro 1 mata likolo bayebisi pe sécurité etelemaki wana na escalier nga na yaki 3 likunzi batelemaki wana pa bamatisi nga likolo na telemi pendant 30 minutes telema place mwana Petit Fali bersi mwana na sente na ngai. C'est-à-dire bato ba autorisaki otozaki na valeur na moment wana ezaleka biso misato. Mutu mususu ya papa mama tagite. Ozolanda. OK. To bandi kota la musique. Bato bazo eloko sko esepeli singai bato bango moko ba fan club ba warion bazo pona musique o fali betela bango. C'est comme ça. Et ça te que au bête 15 albums 30 albums bato ba yibi ba ti 30 muna yote. L'été akanda tokene na moi question muke.
système fallait à sali que non podium et ça la pour na ba musicien parce que ton message déjà va concert que ba relation na onyo soto mati likolo ba tondi likolo podium les ana ba public et belé ba comme on a difficulté ya mon artiste ndenge fallait à changer moi méthode que podium il faut peneza la espace kaka pour na ba musicien na leader pour permettre ba tunyo surtout ba mona ba star na bango oh ba futela ki mo pona ko mona système ana eza système a bien ou bien eza faux système oui tokoko boya système ité ya malamu OK parce que biso tomati likolo mais biso batozo beta musique té mutu ka moko mutu beta musique OK tout comme côté la on a c'est tout comme côté la on mupanzi OK et zo dépendre ce qu'on a bateau baza ba kambi orchestre OK to ba responsable orchestre to pas fali poupa et zo dépendre na mutu bango ba yebi ke akozala likolo to akozala na se mais na ndenge ba tie système wana et ce système à ma bête inondation na podium et ça peut quitter au côté mutu nyonso ko zaka na sentiment parce que ton message a déjà ba podium au monde na podium ba tout plein ce qu'il fallait instaurer système que podium ne pena comme anati ndenge mindele ba beta ba azalaka ye na ba musicien na ba technicien na ba caméraman no ba filmer c'est tout OK eza bien mais musique na musique etali pe culture etali pe respect moko mutu na mutu asepelaka pesa mutu na ye etali pe mutu na mutu nenga asepelaka valoriser mutu na ye fali akoko tala te lite ya kanda na mona ke pe lokola danser a na orchestre na mona ke pe lokola musicien azala likolo pour décorer pe podium ezo dépendre ce qu'on a orchestre est-ce que avec abe da chamata likolo te oui OK c'est-à-dire ngai nazo kumisa nzambe na respect oyo orchestre zo pesa ngai et puis ça le seul orchestre on a kotika la suko bandonné OK par rapport à qualité na respect merci beaucoup l'été à kanda to kende na ba question parce que monsieur zo kende vraiment soko soki na lobi na tia na place ya colonel Mupepe na Bubul Liondela waza mokonzi ya likonzi protège que yo au métier net na place na bango que ba pesi yo consigne que non ndenge za boye leader ya orchestre net il fallait pesi concert bi naza na besoin na sécurité boko sala naza na besoin na obeta concert nanga na mimo na nga moko na ba musicien nanga na ba technicien ce que sali que mutu moko boye fallait pesa ki invitation te ka za likolo mutu ana se retrouver likolo à podium réaction na yo soko za na place ya colonel Mupepe na Bubul réaction na ko kyosani réaction na ngai landa bien ken nous sommes des intellectuels il fallait appeler au consigne yo tant que responsable de la sécurité que na besoin mutu moko te a likolo podium landa ya zo beta musique na yesko batu moko ba yesko ba matisa consigne landa kasi ezala ba garde présidentiel bazalaka bangunya ya peuple te OK bazalaka bangunya ya mongunya bazawana mpona kobatela peuple na babie na nyonso OK n'importe quelle circonstance toye na FARDC lolenge moko OK toye na la police lolenge moko OK toye na ba sécurité privée oya bato bazolia ba fufu ya malili na potopoto ya ngai toye pe pa na bango nyonso musa ozoka kombo likunzi protège protéger batuna ba bien na bango batuna ba bien na bango et ko protéger orchestre na ba fan club et ko protéger ba invité et ko protéger même na muto ayo ko ya kuna na circonstance et bana kita ko kweya il faut esalani et protéger OK question c'est-à-dire na na question à ken kozwanga zoba te ozaleki nanga musika non question nanga répondre te kozwanga zoba to ozaleki nanga musika te mamba leki za te to nga zo poser ba question longola ba sentiment na yo na longoli sentiment ya kileki longola poser nakoya boyi nakoya siko na kosala boyi OK na kosolola na mutu oya se retrouver na podium OK na kozwa tant kosolola ni mon frère okomi awa ndenge nini nani amatisi yo awa s'il vous plaît soki tokoko kita soki président kozana posa na kosani akobenga yo mais ya kozwa mutu kodendisa ye 1 2 3 babwaki na se est-ce que esiko bazobwaka piscine eza na se
to bazobwaka mutu na bamusi o bango bachaki. Ok, merci. Nyonso wana eza na kati omoni na zabwe. Merci Lité Akanda. Nako kango na makambo ebele. Ok. Nako kango na makambo ebele. Merci beaucoup Lité Akanda. Ozomona. Lité Akanda, pardon, nasimbi Bible na olimbisanga. Vrai ou faux, likonzi eyaki bosolola na nenga kimia ke Lité Akanda kita, yo tiaki kiteti ya kita. Faux. 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 Vrai ou faux, résistance na yo nde salaki likonzi protège basimba na nzoto. Faux. Vrai ou faux, ozalaki na maloba mabe envers la sécurité likonzi protège kola podium. Faux. Maloba mabe na koloba pona ni mutu azokengela ngai. Bible o makamu nyonso zoloba faux. Makamu nyonso na lobi papa, soko lobi pe sauter Bible ata mutakala. Kana minute on a sauté. Zela na sauté. Zela na sauté. Zela na sauté Bible mutakala. Zela. Pardon. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Zela na sauté Bible mutakala. Nga sengyo longola bilamba te. Merci. Na respect na nzambe nga na ndima yo longola bilamba botika la mutakala vraiment. Pesa nga Bible na ngai. Pesa nga Bible na ngoza leki, pesa nga Bible na ngai. Kobenga nga leki te ko papa. Pesa nga Bible. Bana pesa wa Bible na nga na leki no te nga na yaya na yo. Na za yaya na yo na âge. Ça va que. Je suis Bible. Nga za yaya na âge, faut respecter nga mo boye ande o ya makamuno ki pasteur. Respecter que doyen. Na mukolo no musika. Lité Akanda wana mosala nzamba zaka mwana mukiete. Nazo kamba na ba mikolo na bana miki. Ya na biso nyonso ezala Jésus. Bino tu o tu etikali. Bon, ekufelité. OK. Bon. Sécurité na biso mboka, faut ko pesa ngo ba honneur. OK. Faut ko pesa ngo ba lokumu. Parce que à part ngai ezape na mabota ebele. Oyo sécurité wana pe ekengela ka bango e protéger ka bango na ba bien na bango. OK. Malgré ba circonstances ya concert. Concert tant to ya kango moko na moko moyeto ba cerveau na ye ezate. Ezoye ba te ngana bango nanya meli whisky. Bango batu ba meli to nga mutu na meli. Tout comme nga pe na ko mela pe ba whisky. Parce que utaki na fête ya ndeko na biso mabanza oaza fêter 30 ans ya. Oui. Parce que kuneza kuti na kutia. Rien na mela gite. Na melagite. Okay. Ngai bana na komi ko sambele pas prophète Emmanuel Idodi na comprendre te munoko boy masanga. Voilà. Munoko boy whisky. Ah Emmanuel Idodi. Tata pambola yo. Lité Akanda yebisa so circonstance wana yaki na ndeni ni ekoma na niveau tiba simba yo parce que faut la sincère bande ko pe ba maboma te ke bazwi Lité Akanda ba mo ba simbo na nzoto peut-être expliquer biso na compréhension ni sala ki boko na niveau wana. Bon, incompréhension o esalama to koma na niveau wana. Tant on a moni babouaki petit fali, ndeko moko pe musu azalaki wana babouaki ye, ngai siko na park na nga na komi ko raisonner, na lati soulier, na zana toge. Soulier na nga za muselulu. Pona kita wana esenga na kita ka malembe. Siko yo, eloko tant on a osala manœuvre pona kita, ba moni to saboter. Ba moni lokwa na osaboter bango. Mbala moko
namoni maboko minene boye 4 qui ce qu'on a commis qu'on raisonner modèle kweyela et qu'on risquer mutu epanza na ngai to qu'on risquer na buka na kingo to na buka na kufa sur place ne na mona ki chou ezalaki te na kangi boye tangu na kanga ki boye na bilamba bango pe bato ya sécurité baza conscient na biya ya pardon okoboma nga ndeko na yo soki na kwei na kokwela mabe s'il te plaît tikanga na kita na ndenge ya kimia Lité à Kanda na katiote na sola na petit fali lobby petit fali à lobby boy abi bozala ki yo na ye na berksi mo na place moko ndeko na biso edi badia tawaza directeur ya marketing ba signaler ye pa bande kwa likonzi na bande kwa la police balobi en tout cas fali na consigne apesa ki biso apesa consigne mutu moko za likola podium te batindi edi badia ta a signaler bino na kimia pobo luka bo kita ndeko di badieta erazo signaler bino siko bozo résister pona kokita nde tellement likonzi bapesa ki consigne pas viedi bino bozo yo kate yango moni bas komaki na niveau ya réaction na pas pona kobatela contrat na bango ba signaki na artiste contrat signaki na sécurité ezali mutaza la likolo te système ezala ke podium batondisi système anande aboyaki donc ba monaki ke non. Ce qui est artiste a remarqué, tu respecter consigne à pesa quitter et qu'on crée les biso ba problème fallait à artiste à zala dans ba contrat et belé. Peut-être dans ba contrat mususu ba akoya ko longola bango a luka sécurité mususu. Côté wana pe to ko pesa bande ko na biso pe likonzi moi raison muke. Oui. Ce qui est bongo, fallait muta sala qui azo reconnaître yango. Que consigne wana utake panaye eza mabe. Eza consigne parce que pour ngai natikali komona edi badia tate place wana mais petit fallait bien monaki edi badia tati azo benga bino bokita te natikali komona ete nzamba limbisa ngai peut-être yango petit fallait betama ki te akitaki na ngai OK petit fali abwaka maki lokola ngulu parce que yepe liboko neza shot makasi abwaka maki papa ndenge nazabo nzoto pasi naza ngai te ndeko na yo est-ce que obike komata na bino wana bomemisi pe be 52 ba problème be 52 batikala iko kanga et après kokende na bino be 52 batiaki pe ba kraka parce que yena matisa bino na loyenge ça va na yebi biloko wana nyonso te ke bakanga ki be 52 na yebi te consigne ndenge zalaki parce que bese nganda respecter consigne to pesa mai ke batu ba matate ya zo matisi bino obike mbano ya bese ngande pe zalaki makambu eyaka nde na vie ya motu OK makambu eye ba problème eye biso nde batu na conscience na biso na bomoto na biso moko na moko asokola cerveau na ye OK a respecter ba ordre ya sika o fali pupa akomi ko utiliser eza mabete mais kasi moko na moko pe abatela identité to pe crédibilité ya musala na ye parce que toza batu nyonso oyo ekoleka na mokili papa lelo tokomi na ba réseaux sociaux tokomi na vitesse android ozolanda eza na batu oyo basepeli te eza mpe na batu mosusu bamoni yango mabe eza mpe na batu mosusu batunili te akanda okende koluka nini kuna aza musicien na ngai oyo nalobelaka ntongo midi mpe pokwa bata badiabo mpe babengi ngai ozo comprendre nayoki ebele na matoi na ngai oyo nakokaki koyoka nakolese faire te musicien na ngai artiste na ngai bawarion barespectaki nga batiaki nga kaka toujours na honneur suka nango yo moko monaki fali pupa tala na batelevizio komona annonsaki na micro abeleli ngai mpe na mati public nyonso bazalaki wana basepeli mpe bahonore ngai wana mpe osobetamaki déjà bon ete akanda tokende pena parce que émission ezokende lelo tozala nayo vraiment mulai makasi pena mingi te pona nini te lite akanda va o réagir peut-être na ba micro mekaki te kosala moi enquête moko meka koyeba makambo eyebo pona nini pourquoi to moni mbala moko ke ko clasher c'est comme avion na Boubou Londela parce que Boubou Londela aza mutu o soutenaka pe ba comédien mingi Boubou Londela za yaya na yo aza yaya na parce que le love to année o to fêter 57 ans d'âge ya grand frère na Boubou Londela donc pourquoi pas se renseigner qui na noté oyeba problème yango ekomaki boye ndenge nini yo ke mbala moko vitesse parce que tout le monde ba petit fali pe bazwaki mais un problème mais azalaki un peu na moi maîtrise. Bon, merci Ken pour la question.
nazalaki na pasi makasi. OK. Distance on a vandaka pour message comme koto yo faut les cas toujours na ba médias. Na ba réseaux sociaux. Na ba réseaux sociaux. OK. Vraiment qu'on réagir na ngai. Soki kulutu bubu yondela azwaki yango na ndenge ya mabe to pe na ndenge ya faux. Alimbisa ngai. Alimbisa parce que azaka yaya na biso ya bubu en tout cas. Eloko sikoyo na kosenga. Wana eza entreprise ya munene. OK. Tango ba moni vidéo e circuler nengwana. Ngana za artiste on za reconnu monde entier. OK. Ozolanda. Yango na lobi alimbisa nga soki na toucher personnalité na ye. OK. Mais na para yaya pe yo congolais ya zande kona biso congolais. Biso na biso bana mboka. Tokoko bunda pete. Mabebe ko ya lelo lobi pe leka sengi ya ne pe bolimbi c'est na problème. C'est la famille. Parce que Bouboul, yona Bouboul, boza ba congolais. Et ça les gambo ya compréhension, même biso na parler ba discussion pe yaka. Na ba famille pe ba problème Bouboul aza yaya, vient na Bouboul yondela en tout cas, li konzi protège, na bi ko za responsable ya munene. Lité akanda zande konayo, tala bilamba lité akanda eza ya kopasuka. Nasi azape parmi ba kuluto basunga kape. Parmi ba kuluto basunga a sepela peta mona teni na otindenge pasuki boy pasuka ki na maboko ya balikonzi peut-être pe aro luka peut-être asunga yo pe loko nazana ngo penza ona ngaki na lancer comme message wana za entreprise ya intellectuel ya bato mayele. OK. Tant ba mona ki vidéo est circuler et koko circuler 24 heures et ko circuler 48 heures, 12 heures du temps, même 15 heures du temps, ça même en tant que secrétaire, s'il vous plaît. Les entreprises, si ma botte belé. Voilà. To benga na mutwana na téléphone, to yo kaye en face. Pour lobby peut-être tout ça qui embrièment na bambua na la police na bakulu na ngana za kuluna te. Ngana za muto bitumba te. Modèle ba memela ki ngai et comment ki modèle o lokola ndeti muto ayeko sala mobulu na podium ne bazo bua ka libana entre-temps. Ngana sala ka mobulu te ngana yaki toujours ko soutenir Fally Ipupa di Cap la merveille pour na concert na biso nenge simba ki peso continuer ko simba ti mukola lelo vraiment nzambe tata apambola batu nyonso bazo soutenir nga vraiment ti lelo non na moni ata réaction moko te lité akanda na o nyonso na expliquer yo par rapport à ba structure asika o Fally azui et ça londeni est-ce que ko senga ba leader nyonso ba ko mabongo bien. Parce que tout le monde a pena podium mais à l'aise instruments obeta pepele. C'est pour la première fois na milliard na pena bazo commissaire artiste eh abimisi so en kito quoi. Ah Fally so lelo pena net ya beti na kati ya salle moko boy. Donc ti so na ebi makito ko bongo parce que ba empêcher ki pe batu bazala te podium ezala pena vide yango ça lelo batu comme si banzoto batu musu ya gagner kangagason. Et kangagason parce que batu tu fa baba fait. Mais on dit que ton na telemi likolo nzoto na nge fongoli son. Omona jango te nzoto na nge fongoli son vraiment eza idée malamu mais condition to loba idée wana et pas ya na sentiment ko loba te to loba pe idée ngo te ke tika to loba idée yango ezala pena ke likanisi yango pena e wuti penza et pas ya artiste yemoko eza idée malamu to ko soutenir yango ba leader nyonso ba comme na niveau ya kobeta muziki mutu azala te na podium mais ko bosana te muziki na biso na ba contrat e kokanaka te artiste pas liaka na sima bato na sima ya public na ye na sima ba fan na ye na sima bato na ye ya mbongo eza lokwa ndeti abeda chou aye asomina no biye asombeli su batu na ebiye to kipe ko encourager biloko wana te musicien nyonso to mboka papa mboka eza ne mabe lité akanda pasi eza makasi merci lité akanda mutu nyonso azo structurer abeda chou bazo ko structurer mais biso ezaka système ozo beta public no pe bakoko ya o balesa ko pe mbongo baye pe babambi yo mbongo lité akanda est-ce que ebi lelo na musique ya Congo Fally azana ba ennemi ebele o ba se pe na succès na été. Oui, toyebi bango pe to monaka bango. OK, merci beaucoup. Pe toyebi pe ba dire na bango. Merci beaucoup. Est-ce que lité akanda zo reconnaître que Fally ba kotindele pe mutu moko boye aya ko sale pe mabe na podium aye neti mutu ya obambaka mbongo. Bon, là je ne sais pas. Tout le monde a ba Côte d'Ivoire ba artiste mususu pe na mutu aye neti
aye neti ne bazala fana yo bamba mongo ba ekpe ko agresser to mona artiste mboka ba agresser na Cameroun to mona fali pour pas kutu ye moko azo muta bete moroto babiloko wana eyaka siko pourquoi tozo luka totia ba artiste nyonso bazalaka na ramo ko ya ba artiste neti bato ya pasi artiste neti azelaka soki ya bando beta concert batu fo ba ya bambe bambongo est-ce que artiste a respecté Moussa na tete to mona ba Michael Jackson ba beta pe bandule ça ba to ba mata likolo ya ba bango bambongo Ken pardon alingi to suka awa ko luka to bimisanga mabe na miso ba non na be miso mabe te to kende kaka eza malamu to salela OK ya mabe to longola to moni fali pas présenter ki na public et ça là ki comment comment na public yana ebele Merci beaucoup Fally Ipupa du Cap La Merveille. Merci. Ko présenter na miso abatu na public. Ken et salenga kitoko moko et salenga elengi makasi. Et ça lui elengi mais si ça qui on maîtrise parce que ozala qui na maîtrise té. Oui. Ba pesio espace moulaï mérité à quand s'expliquer de l'autre côté. Té moral déjà ça qui bien té. OK parce que quoi ya qui déjà ba yo match après quoi parce que tout le monde il était à kanda au s'expirer penate ndengo zalaka ke bato ba se kata moi muke tout le monde pena inspiration ezala kité moral ese beba kina likolo pasi yango esali ke OK yango esala inga bungo mais naza toujours attaque ça recul. OK moral ese beba ki nde yo yebikaka mutu ese so komi na pasi même elobele chanzaka c'est Pauline Lumumba Adel Joko Bagou danger Koko Arafat, Sir Angel Moussoaili Makizembe Bozolanda biso. L'été à Kanda, Batu et Belé bazo réclamé na. Et là au moins ba monaki, au Foukameli Fali, aux Osenga Fali, aux Foukamelaï. Et à Fali, aux autres émissions habite non va Foukamelangate. Il faut qu'on Foukamela, ba Foukamela Randen Zambe. Et ça là que comment Fali n'a comme qu'on conseille, ok. Ba Foukamela Mutamokilité, ba Foukamela Randen Zambe. Biso na art. Grammatique biso tant que artiste comédien tolobaka action nyonso na art eza normal pe content ezala ki manque ya ba inspiration yango tindeke ndo fuka mabongo manque ya ba inspiration te ken manque ya ba inspiration te ngana za artiste na ko jouer na position nyonso okaki ko jouer te na moment na même ya ko telema na ko jouer même ya ko fukama na ko jouer même ya ko lala na lali na zo loba pona Fally na lali na zo sala comédie c'est-à-dire artiste ça na position te artiste ko jouer Kacher, bazana basina bana, mais azo bunda bituma na kacha lati kaleson. Kaleson ya pa manzoto libanda mipende libanda. Ozo mona kacher américain, kweza musala na ye. Na sansu wana. Lite akanda tokomi na suka, bao ba sala ki songi pona yona ndeko na yo. Bubu Liondela o alikonzi protège pour ba séparer bino na moi makambo elekaki na podium. Tu comprends ce message nini asuka parce que awa déjà otoloba président Boubou PDG Boubou Liondela aza congolais yo poza congolais malgré singa famille benda na kamekata na kate okoloba nini pona bateau peut-être ba souhaitaki peut-être yona ndeko na yo grand frère na Boubou bozalaka na tiraillement atamulai. Merci. D'abord bandeko wana ba réagir pambate pour ba monaki action wana ezalaki action oyo et sepelisaki na nu bangote par rapport ya service o bango basalaka bakoke ko memelango na ba formule wana te pona ko batela crédibilité ya musala to pe ya service na bango po bazana posa toujours bakoma équipe ya munene sécurité bakisama babakisama lisusu na ba sollicitation batu ba solliciter bango c'est-à-dire likolo ba été vie azana batu ope balingaka epe ba sepela na musala na ye lité ya kanda pe azana batu balingaki ba sepela pe na musala na ye même na niveau Luanda na niveau mokili mobimba batu babengaki ba sepela ki penza te na actuana eloko ngana ko ebisa ya boye kulutu Bubu Liondela bilambe katanaki nzoto ezana pasi maboko nazoyoka pasi lokolo ezovimba ngai ezana choki yo moko moni vraiment na lingite parce que nazana ba audience te ya kokoko kote pa na ye yende
Est-ce que soki asengi oya kasi oya mona yo l'accès au présenter tenine katani ozala prêt et ozala mabete na ozala prêt parce que eloko eleki négociation na mokili eza te parce que wana aza yaya yango na yebi yo eloko omoni na vie bato bakomaka na justice mpo na nini mpo boyokani te yango esali bakoma wapi na justice kotala Denis Lesi azo encouragé balikonzi ke non liti akanda méritaki bongo parce que impolitesse eleki tout ça okoloba ni parce que émission Denis Lesi wana non il y a Denis Lesi eloko na kosenga ye d'abord premièrement à se respecter aza ko se respecter te ya Denis Lesi aza parmi bato bayokisi ba serviteur de Dieu ya Congo soni pona nini kaka ye moko akoti boloko abimi kaka ye moko ayeko loka na télévision ayeko bimisa ba secret nyonso ya ba faux miracle yo bango babande ko sala kaka ye moko Denis Lesi aye lisusu komi proclamer akomi lisusu na ngamba ba warion kaka ye mutu moko tozoye ba position na ye parce que ya lobby chaque fois bando kende concert afali ya ba ya ba espace aminene bongo bando beta makaka oyo ezambala liboso non ngai na beta mite ke nazolinga tobate la personnalité ya likonzi na d'abord parce que ali rozo kene nango oyebi nga bien munoko batobola nga na lobaka sa non Denis Lesi ne mutazo seka yo parce que alobi ane batombola ki wana sikoyo eko changer yo pe manière ya kosala non eko changer nga manière par rapport à quoi parce que Denis Lesi ne mutazo pe so conseil ke ya Denis Lesi na conseil ya kopesa ngai te et tant que yaya na yo ngai mutu landa te ya Denis Lesi ngai mutu na sali lelo internet etchayeka nandeni ngai ya Denis Lesi baza bata ba TV bauti na 45 chaînes Denis Lesi ayebaki makambo internet Denis Lesi aye na système ya numéro 1 na musique yango esali plafond na masolo numéro 1 na musique ya pomini aye na kombo ya fali numéro 1 na musique et créé par débat ngai mutu na banda yango kasi yawe ezali na makambo ezalaki na ampleur ya Denis Lesi nde yo zo pena ampleur to sentir pena que non ezalaki na ampleur via eko diembela na moto nanga papa omoni biso yoka biso tomatisi ba Denis plafond parce que omoni place ya Denis autaki abane ko luka place ko diembela ezalaki lokwa mutu na kati ya mai azo chola azo luka ba problème papa kobima escroc na mboko yoko kota boloko eza lokola papa nazo ebisa yo pourquoi tangu nani pourquoi tangu apôtre nani mbi auti okufa pourquoi babane ko isoler ye pourquoi ba isoler ya Denis pourquoi ba isoler na matanga pour ça crédibilité au sambwisa tous les serviteurs de Dieu ya Denis ça crédibilité na c'est vérité soka za dit crédible pasteur Mutombo pasteur Mukuna dalo bango nyonso ba pasteur wana aninga sangana na bango pourquoi babane ko écarter mutakabela pena car te makambo carte oza reconnaissant via kabela ngeloko epola ezati lelo na lupangu na ye evanda kuna ozolanda pourquoi ko pesa ngeloko ekufa po boma ngai apesa de veste na 50 kaza bia ko ba la mwasi papa tika biloko wana tika toucher ngai te toucher ngai te keni oyoka na ko cracher na ndenge moko ali sécurité yebisa Denis s'il te plaît a continuer biloko te tokate mission ningo lakisanga nickel tokate mission Topesa-moi respect. Topesa mi pesi respect. Ya que lobaki conseil nous na bandokeni ya fali ba beta ngai. Ba beta ngai ndeni. Bon, c'est que to lobaki ya Denis muta ebisa ki likondi protège ba beta ngai. Tokataka émission ko liti ya kandate boete. Yo kana ebisa yo. Moi pe rozo ya kapé émission ba jour so sengi pe Denis Lesi pardon. Boye ça la rapé bien. Viens na yo. Lelo na ton senga mutu pardon te. Pardon. Donc ça biloko na yo. Pakson Makungi, omoni ken biana. Aye, yo ya.
Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.